Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend. Herboro, l'émission Oyo, Nakata chaîne Nabiso Fimbu na Fimbu, toujours avec Ken Piana. C'est vraiment un plaisir. Ça fait très longtemps. Bon, on a soutenu la mystique à fourmi. Bon, on a Raymond Nakata Fimbu na Fimbu. Vraiment, ça fait un plaisir. Je suis avec mon frère Ken Piana, un confrère aussi, à la côté à Belgique. Ensemble naïe avec président Hans Luzolo au Toromero décortiquer moi actualité gara au découvrir tout au long na katia émission Nabiso. Alors on a bandana nous na Ken Piana au azana droite na. Bonjour Ken Piana. Ouais, Lorette Aruna, bonjour. En tout cas, na pesi mote pa bande konyo surtout awa toza pa ya les barons Fredivo oyo vraiment zo sangisa lelo ba congolais. Oya zongisi ambiance ya makasi na kati ya Bruxelles. Mone Belgique eza na bakonzi nango ya Belgique eza na bato bapesaka mot d'ordre surtout chaque mutaza na domaine na ye. Domaine etali divertissement ambiance pena parce que lelo na mboka na biso Congo les barons azali patron oyo asala staff ya munene na se apo awa na Roger place soko olingi ya taba olingi ya ngulu olingi ya mboloko olingi ya mwa parti ya musuni ya nzoku awa nde place toliaka nyonso tu vraiment biloko ya bio bandunda bandakala ya kalemi pena aza na ba service ebele oyo vraiment congolais nyonso tu parce que soko ye awa obosani na Kinshasa ke biloko mobo na lia kala na Kinshasa awa soko sengi nyonso tu ekoya bite kute kweza nyonso tu ezali vraiment nyonso tu ezali en tout cas Lorette Aruna merci na yo parce que na raisonner kala na kin le lorsque toza na poto en tout cas nzamba zo lokumu apo tobosani kurekendaki ngongi aswakinga bilambango depuis na chaki na singezo ka ukate pona Kinshasa za ne loko mo boye il faut la taoka lelo mais il faut osokola mo rapide o tia na singoze la moi soke décevoir yote o la tango na fête na soir popola ngo ebele mais awa siko eza mboka mo boye fête ya jeudi o la te lamba na selon choix na yo ko ta magasin yo so sombi vendredi choix na yo samedi choix na yo soko lingi po la te loko mo bozaka na ngo de na parler o moni ana motage tozana ba machine à laver na bandako de to ana mboka mo boye nazo ebate nzamba sala ki mokili ya poto kitoko boye na ndeli na comprendre te ba présidence pas ni ba conseiller biso kala te to fana na santi kanga mo na mo pe aspa en tout cas na biso TV moni am suna TV mutagoma ne biso ngam na mo na kena biso be mako Ken Piana nango mais non bon toza na gauche na na président Hans Luzolo on appelle si bonsoir bonjour président Hans. Ouais, bonjour Lorette Aruna. Ça fait longtemps, ça fait plaisir et au monde merci beaucoup. Après beaucoup des années la dernière fois la mono on dit 2017 voilà 2018 on peut ça rendez-vous dans la télé le programme est un peu chargé ça fait plaisir il y a un monde sous dans ba tout ba 5 ans le mois bon on est là biso to na biso donc et puis voilà quoi ndeni santé ndeni makamnyo so ba activité utaki kin mikolo yo. Ouais, c'est depuis le mois de décembre, on a gagné na Kolwezi, on a vraiment kini na Kolwezi. Mais santé, maman, nous sommes pepele do kimi, ngabu tu Kinshasa za do tu lali tu la mungu mona alobi na za. Ya nguna nguna lobati. Mais poser un parce que batu ba mona retro mta ba provocation de ni poser na ba comédie na wana obimango na ba kalibo bando kona batu ba kaleson. Omaniko ezani na OSP. Mo ba be okota katina ba nje ezokota la ba intimité batu ba sevela na ngo vraiment te. Vous êtes trop provocateur, moi, ma casse, il pardon. Bah, tu faut pas comprendre. Bah, tu faut pas comprendre que tu es humoriste. Tu vois? Tu es humoriste et tout ça, tu vas bloquer pour nous, ça va tout passer. Mais dans le tout seka. Et tu dois que tu sois bah, ni on a bon. La calbar, la maman nani. On sait de la kisidora. Bah, tu vas bah, tu n'as biso. Au moment là, un mot tout ça, bah, blague, tu dis que ça on a normal, mais bah, tu vas on a premier degré. Mais biso to sala na biso imo pe to tikate ko bakali na enregistrer siko do akomi mado acteur ya mouvement te medio mo esimba ba tu balinga esimba makasi dio wana bakala za goloka mais
Tout le bel moi et le comment parce que avant la besoin de la vie privée à l'artiste c'est comme une société artiste en général parce que tout ça censé que le bel ming vraiment nous artistiquement talent na bino na msalande bosala mais ça image moi les gars sur l'internet je pouvais pas passer ça na tout nango il y a na mona qui réconciliation je sais pas vous qui bana bazaya ko se séparer il y a c'est les uno na yo en tout cas et ça ngai pas si pourquoi parce que na demandé bana bazao kabwana bana bazaki lié et que chaque papa na papa sur moi na kena mais pourquoi vous allez qui maman kufa pour et comme à niveau sur moi vous m'avez dit moi bandoki moi pour ça na rando bando sur la télé mais bien na ba commentaire moi question le beau so ken panga non c'est pas ça en fait Laurette moi ce qui concerne ma famille makambo etali famille na ngoya na ngotro na ba réseaux sociaux au moment où je te parle que ce soit mes enfants que ce soit bana ndeko nanga Serge ou benga c'est les ino donc lelo nde tolo bano boye bakomaki lobby na Bruxelles na Belgique bango nyonso baza ensemble bakotikala ensemble ti mutu na mutu akola monique ngai boye donc tu monaki parce que tout kokota na ba détails oui. Nous on avait bien voulu que nos enfants comme bakola kina maman na bango bazaki kokola ensemble parce que tu yebi que souvent za soki maman ki bana baza deux papas différents za que papa oya bendi oya atani ngana e bana mibale ba chef de famille to bi non to luka stratégie ni tout ça là que bana na ba continuer kola ensemble donc na mitu ni no bana na ba longwe Paris ba kumuvanda na Belgique baza no monika na nengo yebela bango 4 baza kokola ensemble baza ensemble na pesio exclusivité on a po mais moni ba ta réseaux sociaux pour ta mtalo cha ba budget ba la yo komi ba yebi na ba makamuni ni biso to salité ba yebi ni te aruna Bible ba que fois le malheur est bon maram c'est comme la biso na vie ezala nzambe mutalinga rapo la msusu likamumoke comme po batu baba ngana c'est les unes zamba liboso to kutana te mais liboso ba caméra zamba la liboso parce que na 2014 parce que ngana koma début 2013 na poto on a commis na 2014 to kutana de amima biso kuna restaurant na di londolé ye mutafuta ba frère pa ma Pauline nzongo pe ya sonam to lia nde to kutana rapé susu ndo moni oyambalo to kutani avant-hier vous avez pu sounailler donc tout net tout ça le romo pour intérêt à bano biso tout l'autre moni bana tout on a pour tout à l'heure na tongo na solo kuna mwana bani to beta ba solo c'était vraiment très important que les enfants là grandissent ensemble et le qu'on a c'est les unes tout sali il faut épée ça ba te belé aruna dossier au batu ba mona ngoka ke ezaka ngana c'est les unes mais batu ba famille belé bazana makambo na ko sauter lelo mama bota mibali lolo mutu na mutu balekana na bana ba artiste na biso musicien oyo nga pe na yebi papa boti bona ba mame belé mais bana na balekana na banzela même na ba Bruxelles même na ba Paris bazo lekana na banzela parce que papa na bomoyi na ye arriva ki go sangisa bana te ba mama pe na kibo bazana envie mais bazo ko ka sangisa bana na bango te alors nous on s'est dit en tant que parents le fait que tous encore en vie pour un intérêt na biso fo baza soudé biso mo pe tous ala soudé donc ngana eso to moni ke mili ke sili pas posable tinga bi ero na nga pe nga yango ale bana bon mais poser les gens pe mutu bon nga siko na za mutu to moni avantage yango wana esenga rara équilibre ezala mutu moko ya mutu te après makambo ke nango beneti nga personnellement na sira ki yango batu vous me verrez jamais parce que nga à part maram nanga ko siksa ba comédie nanga na bomo nanga te ke na kesonde nini to nini na zala rala msu na tumboli mutu asepelité mais je suis pas quelqu'un rancunier je suis pas quelqu'un à muté mama bi tumbola na pe botaka rancunier voilà baba bon nga mais nga na tumbola nanga le msu batu ba na domaine nanga mona na chrétien nanga mutu mo boy après so na comprendre mais na baki anno 2014 lobi na so na mamumulu ba na lobi on a émission peut-être au tala petit nanga yaki ex dans ses awira na bi na 2014 mamuso zako finga ba collègue nanga ibana nga olia nanga esuti muto no salega finga n'importe quel collègue nanga nazolo bango lelo oza journaliste oza nano finga ka collègue nanga X ou Z donc nga oyambanga na émission na yote et ko solo la nanga to olia nanga ti parce que tant ozo finga collègue nanga za loko ozo finga nga donc pour na reprocher bango loko nanga mo pe fona ta la façon de vivre nanga il y aura moins de soucis cette année parce que na linga nanga za malin parce que nga moko prévenir na préparer un très grand événement aruna nazo biso parce que tout ça là il fausse modestie au loba je suis le premier artiste
comédien oyo ça un grand spectacle congolais na oyo bauti na maboke azosala spectacle na salle ya monene ya Paris lelo nde tosola no lobi lundi noza na Bruxelles so ke na Fnac ya ville obige na osomba billet en Luzolo babeta matata ok na ba set discount ok na ba Carrefour obezo somba billet nanga banda makambo na biso maboke banda aruna yambala liboso ça féliciter Fnac soko tchete ngoza muta preuve la pluie que na Fnac lobby au monde ba te que lobby nanga alors biloko wana sur le fait que na maison nanga production zo senga nga pe na changer façon de voir des choses to lingi to tikala na ba fertilité parce que année prochaine on obeta na Olympia. OK voilà posant un stop to zongi ko to pa Ken Piana. Ken Piana to fandika to tena réseaux sociaux kuna to moni grande sœur azo tomboka bazolinga ba boma yo boyo monika batu balati baga mwindo bangi ba boma et ça sonne l'histoire parce que moi vraiment j'ai pas compris l'histoire mais la monika grande sœur amane tomboka. Bon aruna et tant que chrétien na loba eza ba histoire moko eza vrai eza eloko mo boye oyo mokile nga ezala mso surpris ya bato msusu bozango ba beste ke na sala théâtre nga batindela nga batu mais comme histoire yango eza na mutu oyo peut-être waza la base ya kotindela nga batu comme moi ba lié moko familial eza na kati na préféré toluka to mema makambo yango likolo penate parce que moni likambo yaka na moto ekenda na moto abongo. Mais tant que famille, toluka to memango na ndenga se famille solo laki tolobi no famille za na kati ya makambo ngo peut-être parce que batu musupe ba Hollanda ba musupe ba comprendre te to ke na ona ba parabole te batu nyoso ba la net ngala landa no ka grande sœur otanga kombo artiste na biso Fally Ipupa ke atika yo atini batu ba bomo photo ke ngam ndengeza parce que to ke na parabole mutu sola na émission siko oyeba te. Donc expliquez ça. Yana lobi baza frère na biso. Moni bosoto a famille photo bomba ngombo makasi. Quel que soit bosoto na biso pena eleki à haut niveau. Donc lukaka to bomba ngonenge Jésus-Christ azwaka milimo mabenyo seza na nzoto aruna abwaka ngo epa ya mwasi ya Anse Luzolo. Da biso pe bosoto ya famille na biso. Osaka pas parce que milimo ndeka Jésus-Christ alobaka milimo mabenyo seza na nzoto ya aruna alongola bwaka epa mwasi ya Anse Luzolo yango mwasi ya Anse Luzolo yango mwasi ya Anse Luzolo ndimi kozwa na bana nyonso asele zino aseba ngoka tika makambo oloba makambo wana makambo batu banya ba boma kuna donc wana za sujet na kolobela ngo souté parce que wana zaka grand frère omoni atakanda eleki ndenge nini kande yakati kande zaka mupaya kande yaka kande yaka elobisa biso makambo to ko lobate te si to lobaki o ese eleki mais je pense tozana mikolo na kati ya famille o ba luka basala pe ba réunion pona makambo yango soki nga naza fautif ba condamner soki ya pe azwaki ba décision na nenga mabe ba mikolo ya famille ba fanti ba bi mais pona nini to luka toko matina point oyo est-ce que toko matina point oyo ya makambo oyo mabe nini kena sali eloko nini oyo ba réparaka te en famille. Donc eza histoire ya beste eza histoire vrai nazalaki vraiment attaqué batu bayaki mais omonika na vie soki ngana yo aruna tozalaki église moko avato ya bapoto kofanda je pense en tout cas na apesa nzambe ya prophète Emmanuel Dodi merci parce que molimo ya kilo ya koboya kobima oyo ezwainga jeudi wana namoni pena munene ya nzambe ke nzambe pe asalaka parce que chaque jeudi chaque jour nabimaka déjà soki mutu ya fanda na banaza oncle Patrick Amisa ma Gilène soki da mutu moko ayenda kuna zaka obligé il faut nabima mais jour wana na comprendre te na zo sama Gilène nabina akoka kobima te na comprendre te kilo moko boy OK batu baza déjà kuna balati baga baye pena opération ya mabe nangana pe de vie nanga jeudi eza kutu masolo ba aventure te nangana pe de vie nanga le 29 février, jeudi le 29 février, zaki jour oyo, nga na peur de pena vie nanga en tout cas parce que ça là une mission moko bien préparée. Mais Ken Piana pas na koloba bongo c'est bien bon mais il faut yeba que ezana ba fan mususu oyo bazara basala makambo sans pour autant ba artiste ba yeba au moins même sune ba beta ba tuna banzela ba artiste mso avandi na yebi na été que
fan azo préparer le robot ça la mutu boy pas mso koko cha nini wana na bikola mutu ya artiste ya Fally peut-être que il n'est même pas concerné, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Zaka même sous bâtiment balingake o ba sepela qui peut-être nengo ozo lo bela makambo Fally que mona comme au milieu du village. Bon bah c'est bien au milieu du village peut-être vous pouvez pas incriminer directement l'artiste. Ouais, merci beaucoup Aruna. Question on a répondre à des volets. Au moment lelo ce qui maître ninja aye ko beta yam so mutu, maître ninja yo sala aye na ekirimo we ba sala opération mabe. To se valer facile c'est directement we rendre mutatindi. Donc on a préféré na zana besoin ya kotanga ka sukombo ya artiste était na bolamu ou na mabe parce que interdiction ezali même na niveau famille. Donc ngako na ngana yebisa monde la musique eza monde na umeli. Soki ngaken na sala base pona ko luka emsusu ko loba mabe pona artiste pona batu ba inaye ngana wasenga na nzambe na nga likolo asala nga mabe makambo na aloba soki eza base nzambe na nga likolo asala nga mabe omoni lelo musala na nga tala musala na nga ndenge ezomemanga basa mititu bancien musicien ya quartier latin bazoya kofete soirée ya le 8 mars à Bruxelles président ansi akopesa biso ba référence viens biso Freddy Vo tala makambo minene na asala ba restaurant kitoko retrouver ba congolais nazoyebisa yo nakanisa ya misili ezalaka na poto te obika na le misili nakanisa ya mikungu ezalaka na poto te depa Freddy Vo nyonso ozali bito ezali nayebisi yo babiloko oyo namonaka oyo Freddy Vo asalaka mpona bacongolais babosa na air moko Kinshasa vraiment Freddy Vo vient na ngai le baron nayebi te moto yango mpe azalaka aosalela biso makambo malamu olie biso to remercie ye azalaka nde soki amoni esu Ken Piana Ken pesanga numéro ya banki azwa mbongo atala na mbongo na kati eza combien ngai fona bakisolo fa 3 sikoyo nakoma oblige mpona ye pa Freddy Vo na odefa memi mbongo epa motu ke botiela nga nano ata mo 1000 euro moko ezala na kati po via tu na ngaka mbongo oyo eza na kati eza combien mpona sa elo fa 2 donc asafi moko nayebi te moto aboya botama congolais na onde nini parce que congolais bongo azala te depuis Congo ebandi tolongoli kaka prophète Emmanuel oyo aza mosali ya nzambe ya monene oyo asalaka makambo ya bien mpona bato vraiment soki Freddy Vo azalaka na Kinshasa ndenge prophète Emmanuel oyo asombelanga jeep Freddy Vo mpe alinga asombelanga peut-être hélicoptère parce que motema malamu ya boye nayebi te soki ansi luzola aza na motema ya boya Ken ndako na otoloba ngama ma musique na okota te donc Ken abi Freddy Vo yo mona asi pesoro ye moni outi na pana makuno ye parce que tous en a un grand événement à Bruxelles donc la journée de la femme journée de la femme parce que moi au mobile même na yebisa Ken banda ye le quoi ya tika moi c'est na Kinshasa moi au bala mibali nyoso na ndako biso batu sala nyoso basani ba papa utika bana na classe ba maman faut ba pena ngwana kulut na biso Freddy Vo kolo de baran lobi ke biso nyoso tokutana eza le 9 le 9 eza le 9 voilà le 9 mars le 9 mars na salle na biso elite bana Bruxelles kutu ba yebi côté na chaussée de Villefort côté ya Bruxelles propriété batutu ba yebi tokutana wana les anciens des quartiers latins les a le droit d'entrer oui bien sûr parce que kuna bango ba sa soirée na bango avec tout compris ezalaka oyebe omoni bango ba bata makusa ba umeli na mambarolia o banda kala déjà 35 € buffet eza offert donc on peut si 35 € na yo okolia na kati moi emeleli pesa na kati en plus quartier latin ba robeta Sam Chintu Gibson Butukondolo o ba benga maman Bilabel ozui Modogo Abarambwa ozui Mboshi Lipasa jour wana batu fo baya bana Bruxelles ba roka quartier latin mobima nga pe na ozala Ken Piana pe malgré ba problème azana ngo ebele Ken a promettre batu aoye manze mo moro ya Fally pour ba permettre Ken ayemba ba permettre aoye manze mo malgré aga wa révolté mais aoye manze mo moro ya Fally aga warrior révolté
Président, en ce moment, tu soulevé pour moi, ah, Bobby, que Coco, tu as la polémique à ma mission, mais na zone, moi, le mot, boy, il y a ma comédie, toujours au salaire, ma tumboli, on a pas un mot, comédie, ma tumboli. Comédie, ma tumboli, au salaire, ma tumboli, ma maman, tu es les gars, au lobby, rien. Au pays, côté, c'est d'ailleurs, Kofi, mais héros. C'est Tolobaki, il y a une totalité, Tolobaki. Tant, quand c'est un bacala de tout, non, il y a qui s'en moté. Tout ça, il faut expliquer, Batouka, oh, papa, chéri, Simbo, Tolobaki. Nous sommes ramenés sur les garants à toile, Toloba. Mais voilà, c'est la vie, on l'a tapé, pour son groupe, on a venu sur le vélo. Il y a tant de bien vieux, il y a ça icône, il y a ça Coloma solo, il y a ça number one. Il y a aussi comme et puis ça va eningisi na mère, on a bien tomboki. Na katote pour la présence. Tchana mikokoto. Omoni bato il faut pas comprendre que loko moko. Biso telinga sala, moi ba blague mingi na vient na soko fiolo mide parce que les lois aneti papa ya musique. Na papa qui prenne pas problème té. Kofi Olomide tolinga kaka ngape na ko zo msusu ba papier muso na ngana tie na ngana poche. Na sali na ngapo na vepo na bivia silika na ete via bike wana baleki na ngai bako sala imu po na nga Kofi azamwa différent ba artiste belé Kofi ko za na problème ilelo lobi po benge na chomba ya mbayo atu na apela lobi bongo sala ka biloko boye po na nini na mono benga so pe bien donc makambu ken na zo loba vrai akose loti mais ba misusu moni mopao kande ken na loba biso mo totala ngala mona ken piana vi akangisi ye ba mère Angèle ba seli ba bondeli ba leli vi abimisi ki mais ken kaka na ko bima prison mbala mo ba zo tourner question ken o bimi prison malgré na bimi boy pour faire on a tia mo pa ko so ngo wa amadu ko tourner mbala mo mais et mon eli sous ouvert après si ken soit interview ken on me li diamba on me li noir c'est quelqu'un moi j'ai dit a muto ana mabena e après na malamu ni mais a muto wa chaka na mutema te kwa ba artiste na biso bien mais il y a la par rapport il y a likambozo loba oyo bon ils a constat oyo batu super ba sali ya bon je sais pas si je vais dire que c'est l'injustice na dossier bimi ya mwana suka parce que sokeza ki Kofi sokeza ki Kofi biso c'est mama Kofi nenge mataka Kofi asimbara mutu na ye mama mnebe achodime asimi na fela yo mola ye de makabubele ya mo makamnate bien faut comprendre de makamne mataka makasi pour azali icône aza number 1 ya makambo yo auna moni soko simbi bendela masolo batu nyonso donc ngelo ba manga soko teli batu nyonso ba bambela ngo ka libanga ya za lo manga hotela donc moni ye kutu madame sous l'examen mère nde akoma na mo fragilité mo surtout soko simbi ka tala net vie azo expliquer que a même Kofi de Braza pour aloba sindi les poumons donc on a la même chose avec viete mais mère habita ka donc mère nda ça trop sensible on aussi na pena mère tant on va na pena mobali aza muté obi Nathalie ve na biso mopao Nathalie pena na quartier la te batu nyonso to baleka na quartier la te parce que na quartier la te fozaka na mwasi ya mwindu sikoyo Sindi Leker bwana oyo azana ngo na ebisio basi ya batu nyonso to ya quartier la te bazobanga Sindi Leker mabe na yo yoka lisusu se na biso Koko Maria lobi oki ava ba Sindi manike pe azalaka bor ya vie mani kaza e bora babia afa babia do mani ke paleka kuna do e dimension mani ke pe balia ye yango mona ka mani ke soki ayo ko finga Sindi totola ka e pe na to e bakate oke soki bombanda oke zaka na kati oke vp abuta biloko mani ke wana babia akinde ko zaka beri ya pamba oke utaki nango likolo de utaki likolo après de bando kita malé en tout cas Koko Maria bibisi makafu donc ba tuti ba vient linga ba pembe nzoka ne ba bwano ane makamu abisio mani komani ba dossier ba mwana tuka oyo do ya mwana ya mwana tukesili mani ke pa na dossier po ba tutaki na âge nini oya lo ba babia boteke na 15 ans siko soki via tushaki mani ke via bandaki mani ke na âge nini mobali ya mama sika siti ya bandaki siko mani ke na âge nini donc ngelo bake mani mwana chuka za dossier moko soki esili soki bato mitema mabe babimi émission Koko Maria ne bato balandelaki mani ke bato bakotso bulte talaka wana vie na yo donc ya mengo expliquer mani ke banane na fie
Ah non, mon mari. T'es un mari qui a putain, comment bien t'es papa ma soeur. Maman, Maria Azak camarade. Koko Maria Azak camarade bakolina manike depuis bon mois. Abi alobi babi azalaki nde 4e ya quartier la terre 4e. Oh, oui. Mais OK, beloti animateur wana pe azalaka pe ya manike. Oh, oui. Bon ma solo babi agile tenda ko cela agile te makama. Ah, ekota la kaka ba procès ba mwana tuka. Non, procès mwana tuka ko zeba leke po biso. Ko procès mwana tuka za ba continuité belé ba msonde ba boya na bango ka ba problème. Mais étant que aux artistes et comédiens mais musique nabino et ils ont toujours de pair. Maintenant le son on est bazo ba kateli wana. Pour toi tu trouves que c'est ça va? Bango ba sama na bona ndenge na bango nga za lilo ba te. Présence c'est ce qui a confirmé. Ya confirme lo ipani wana siko c'est justice bo. Justice mais naza mamba lo baté na kati wana. Parce que maman ngo za flou. Maman dossier mobimbezo salama bana la botama. Na mona papa alekina teni na émission. Babeza papa na yo. Ba toujours il paraît-il que njoka na sanda mbaso mbona ke teni na zando. Il paraît que c'est là. On dit que on est à tenir à tombola. Les attenus n'a pas pour monter, mais à tenir à tombola. Alors, soda pour aller pour les émissions, ça béret, ça grade. Vanité, balade sera pour le Pentagone, la match à Pentagone, qui s'injure avec Bakate Makolopo, Boti des athées. Abu na toka ta dossier normalement Alendele normalement uta Fred Alendele la zara frapper maman na frapper pena o bakota ba banque ba beta ba frappe ya Alendele c'est un frappeur siko un frappeur agendo yamba mutu a présenter ba te papa Alendele la moi le baganeti sérieux neti mutu malamu il a qui a fait il frappeur à cause la monsieur ça manzo ba ba njo ba na timala ba samba eta Alendele azaneti lipasa bambongo na bajobu baba tumosuki akosala eloko avant ndi bango fo kolandela yango makasi po bango bana monde afroite yango nga na bato nyonso jobu motu na ndima ezaka Jimmy Belao motema Karine Okondo andora ya Jimmy Belao ke nakosima ma Jimmy Belao bon vieux père on nimele mais yepé faut qu'on la de la kaka pour maramboser belé bon vieux prometteur biso abala Karine année au tozela année marambango ikende po ngandi mela bata jobo na moi passe bon dossier zara bon ya olobeza tende kena lobi mais dossier on eza marambo belé kuna otala na simatala ka tala congolais to kaka ba mindele baza makasi na ba kulandela makambu ba investigation congolais ki ko mona njoka na manette ya lobi mutu wa ya ndimagezaka avec Jimmy Belao mais yo pe abengisaka na Fred City yenda leki bato nyonso ya Fred City nalobi boyo yoka te vieux Jimmy to ana ba Congo azolaka wa visa na babiya abengisaka na Fred visa te ambala Karine ba ba nalobi boyo te to bota est-ce que vous allez reconnaître que na Afrique du Sud désolé yo tu information kutana ozo information na wapi umani ko zami yo informer te mais nzamba zolanda ambala Karine tika ma polémique ezala tina c'est faux mais ça le kuta donc voilà on le maman kuta na pe Afrique du Sud bosola na Jimmy pété jamais on n'a jamais bon est-ce qu'on a pour se créer polémique ou quoi ouais puis quand mbala batuna M Souyo Zalaki avant. Voilà. Toka Dalisolo. Bon, monsieur la mission, je crois que comme le événement qui est ça événement ya ba ancien quartier latin. Babeta awa na Bruxelles na si président ancien précisé bino. Omone na ba fête nyonso surtout na kendaka. Na mona ba tiaka concert moko ko faire beta ya Olympia na boy.
au moins a pena concert on a vraiment til le génération boya vivre ba artiste ba fanda pembe na kofi en live parce que lelo na ba pays tout Europe na biso quartier la ba ancien quartier la terre na minute ba ça la carton à danger mais ba invité surprise baza ba présence Luzolo Saïs Azali vide le Zoya ndeko na biso leader amisi pe akozala phénomène sobe José de Londres José de Londres ta kuna ngina benga fe na biso Azam mukolo na yo Azam mukolo na yo na lobi mangwa ute na loba José de Londres Azam mukolo na yo mukolo makasi azala mukolo makasi bongo mukolo moi ça bengani esalité boy yo zakala wakaba yo moi c'est zo benga na mukolo boy vraiment président Tiens, bien là-bas. En se faisant l'autre, comme l'option à Souka, dernier mot par rapport à l'émission à Bishop, programme, il y a Mani aux autres préparés. Préciser Bishop sous place, il y a Nini au Sala. Et puis, il y a le 9 mars. Donc, déjà, le 9 mars, Bishop surtout dans la salle élite. Kuna na chaussée de Villevorde. Côté à Bruxelles, propriété. Oh, tout le monde a besoin d'informations. Viens à Freddy, voilà, mon toit est à Bruxelles. Tu as contact. Donc, le 9 mars, toutes les femmes, au Bengami, moi, si tu as na kuna, tout c'est là, ba maman, ba papa, ba yana, ba maman. Donc, ba robi, bifeza, y compris na amour, au foot, en a droit d'entrée. Les anciens des quartiers, la tête, ba obé ta musique. Biso mo pe to zalawana. Après, sur to zongi, le 13 JND, tout un biso tout na théâtre de gymnase, Maribel. On a un spectacle donc de 20h à 22h tout ici ma solo nous sommes habillés na OK na Fnac OK partout au monde on habillé même na sur Google a profité de l'occasion on a appelé ça quand même ba moto na appelé si ba moto na mga assistant biso junior azana jougra ya mon biso de longue date na PC ba moto belé ainsi que toute la famille na robo sanaté les boss dit David Mangaya na kokil sous ko boss sanaté les boss Thierry Monga sans oublier Lorette Aruna, mère chef, Batutu Bazana Lubumbashi. Ceux qui ont dans Lubumbashi, ont besoin, aux alana poto, aux partout de notre single na Lubumbashi, bakota contact na diko service. Il y a PDG Kelly Kaloubi, bango bazabongo na Lubumbashi, bazana Kolwezi, bazana Sakanya, bazana na moba ville belé oh, on somma mutu na poto, on somma ba conteneur na Dubaï, et que le Lubumbashi, et que le Bakolozi. So contacter du service bazana Western Union na kati ba osala ba transfert bazana ria makamutu même ba visa pour batu ba komga ko benga faire ko changa na liste té bokeme na diko service makamutu ozala carré na pesi les boss Kelly Kaloubi bambo tebele ainsi que batu tout balinga biso tous ensemble merci na yo pe. OK, quel dernier mot na yo. Ouais, merci à Rona premièrement na ndenge tokutani en tout cas salinga plaisir à toi. Donc, yoza masanangai. Donc, il n'a pas si moté passé à Poli Lumumba, RDC Monde, vieux Luson Mbata. Batunion sont vraiment bolandi biso, oncle Patrick Yamisi Yamaha, Julien, Joël Salambi, les millionnaires, les blancs de Bruxelles. Les blancs de Bruxelles, gaz, n'a pas sur Bambo Tebele, Zeti Kiri, Vero Kiri, Dani Pova, Venanga Patouka Pangala. Vraiment, Bana Paris, nous n'a pas si Bambo. Ok, c'était vraiment un plaisir. Yambabino na plateau Oyo, Ken Piana ainsi que président Hans Luzolo. Tokutani Balasima. Au revoir, bye bye.